Merci papa journaliste. Naza kobeta sete na ba africain et na ba congolais. Moto atambola kande mutu likolo. Mais soki na kotala bien ba congolais atambola kande makolo likolo mutu nasi. Est-ce que vous comprenez nga? Na ebisi ba congolais ba africain moto atambola kande mutu likolo makolo nasi. Mais koya na biso koya na ngai kitawala pona kopesa message ya Congo pe Afrique. Nazali komona ke ba congolais ba africain bazotambola nde mutu nase makolo likolo. Po likambo nyonso oleka oloba likambo wana il faut yebati na likambo wana. Ba africain ba congolais nyonso ba osamba na catholique te, ba osamba na Belgique te. Kitawala nde akosamba na Belge. Kitawala samba ki na Belge na Bible. Oui Bible oyo ekomamaki depuis 2015. Lelo 2023 tokende 2024. Balakisi te. Bateyi yango te. Pourquoi baza kote ya yango te? C'est-à-dire mokili oyo ezande ya mindele pe bango moko asilisi mosala. Bapesi bino baindo lokola bolingaka kotanga Bible te totikali kaka boete. Bandeko bayebi oyo bazali koloba te. Likambo oyo ya Congo ya Afrika solution na yango ezali na mouvement kitawala. Kitawala nde esambaki, kitawala nde esukisaki likambo oyo. Kitawala simbi oyo babengi secret ya Congo pe ya Afrika noire. Yango toye lisusu na Bible africaine bandeko batika koboya Bible. Bible ezali oyo babengi témoignage pas journaliste. Senko batika Congo mobulu nyonso eza na maboko ya Senko. Toye koyebisa bango ke babombaki Bible oyo pona nini. Voilà, merci mingi, bien dit. Les mouvement kitawala watito pasteur Lokelemba mais qui est un peu kofongola biso na makambo mingi tokomi na suka pasteur tokomi na suka obi ke mabele oyo mobaya koki kokambango lisusu te ata mukolo te mwana mboka pe soka kambi ozoyoka boko kote okende okende te eza lokuta te eza lokuta ata oza na kati ba misusu batiaka babetaka tolo na baloge na bango jusque yo ngonga ya loge mais komisi pe mukonzi ko mutu msoko beta tolo na komi na makambo boko na te akende na baloge nganga oyo fukamelaka to bakoko babandozwa kaka banganga wana numero 1 na yo bamelie tango yo kokendeke akei yo mosala na yo esenini ezili soki osimbi loge na ngonga oyo tokende 2024 simba na no loge pe welela bokonzi na Congo okozwa te Mbote mokili mbese ko ba ki vous allez belé au parleur liboso ya TV bisika boza rolanda biso au parleur liboso ya ba téléphone na bino botala rabiso mingi grand merci na bino ba enan ba s'abonner te beaucoup s'abonner massivement tozali kozala na esengo ko ba que vous les bandaki malamu tipe to komi na ngonga oyo tango to ko réfléchir sur ba makambo yela ki biso ya malamu to pe ya mabe nyonso wana ezali ko talisa ndenge mokili zengele zala équilibre merci na bino au parleur Moïse qui est un peu touché topé na serveur central na biso et perturbé mais quand même un peu perturbé ba marambo belé ba programme na biso ba émission ainsi de suite bandeko bazwa ki bisoté ndenge totel sibino que to yebité banani ba kota ki na kati ya local na biso ba ye to yebité intention nini pour na rara sabotage ko zoizali serveur central ya haut-parleur bisika chaîne est connecté bisika nyonso archive ba investigation maramunion so ba livre donc tout autre ko ko to sala to bunda to nyokwama pona kozwa to ebité nini to tsika na maboko ya nzambe bakoko to kende pe likambo to rolandela ngo to yeba banani o bazali banani bazali de cœur na biso na ndenge bandeko belé basimba maki pona rotala poni be monsieur zali kokota te merci vraiment na bandeko kita wala pona patience pe na temps nyonso parmi pe bango pe bazali parmi bato pe bazali passion ba biloko na bango pe bongaki pasteur Mbote na yo Mbote papa journaliste voilà merci mingi ko répondre présent na invitation na biso tout le monde vous est ngona docteur mouvement kita wala et na moment ya pasi mambo ko melaki biso mais déjà pe tozaki na sango na roloba bon so yimo takufi ezali pona ba misusu mawa pona ba misusu ezali esengo parce que molimo ekufa raté ou te ko perdre ezali mona na yo
juste un mois si je me trompe pas qu'on a c'est à Mokili on habite ce qui va jour ou akenda katiki biso pasta izaki ndenge nini. Oui, merci papa journaliste bato ebele bakamwaka liwa eza repos eza moto akena repos na séjour de mort donc mwana yaki na émission kwa botamaki le 6 azongi pe na mabele le 6 donc 30 jours mission na ye koki to kamwate po mwana wana bato bamonaki oyo ezosalema o balobaka miracle abotamaki na elembo moko na mutu insigne meme minganga bakanisaki ke eza malade basalaki ba examen ezaki malade te moi lere muke esalemi ngambo ya minganga donc na soki na tali bien ezala minganga ezala ngai papa ya mwana to mama to bato nyonso toyebi esika milimo yotaka te mais to remercier ka Nzambe to remercier ka molimo wana ekende na sango ya Congo pe Afrika ndenge ayaki ko visiter biso po ye moko déjà na monaki ye na vision alobi na yaki ko visiter sango ya Congo pe Afrika natali sango ya moi natali pe sango ya Sanja ete mission mibale miso mibale oye yaki pona ko libérer Afrika mais lelo Afrika eza na bombe yango sango wana etambolaki na bandeko nyonso bayebi ndenge bebe abotamaki tonga ya munganga mwelere okendaki na justice te na kokenda on a erreur il paraîtrait que ata mukolote na kokenda na hôpital nde balekisaki mona dose to qu'est-ce qui s'est passé dose munganga pese donc infirmier wana stagiaire apesi mwana tonga dose eleki mwana kangami mbala moko kokangama mwana kangami badote baye bameki ko intervenir esimbi te tango ngamoko na komi wana donc ngamoko na tali bien soki lelo na leki na justice na yaki na sango ya Congo pe Afrika pona olinga Nzambe olinga moto soki na kena justice wana na longwe na katina sango ya Nzambe na yaki na sango ya Satan na tiki nyonso na maboko ya Nzambe. Voilà, tout ça qu'on banza que les cas normalement leur bande qu'on a quitté voilà na likambo liwa bo chaka importance mingi na 40 jours topé 7 jours to bozala ba programme soso mekampeko font la non ba. Merci papa journaliste. Bande ko ya kitawala biso toyebi liwa pona biso eza mokano ya Nzambe na kati na liwa soki ndeko akufi toza na 7 jours o toza na repos na mabele tango tokoya tosali cérémonie ndenge ezalaka na kati na biso pona molimo eza na 3 jours pona kozonga esika yotaki 4 jours ezali pona bino kobongisa ete cérémonie wana esalema pona kopanja bato tozaki na mabele na mbindo tolongwe na mbindo sikoyo tokomi peto toza na 40 jours eza cérémonie moko eza valable penza lokola 7 jours te oui nini leki na motuya oyo leki motuya eza 7 jours pona moto azwanzela azongana oyo ba catholique balakisa biso ba mema ba mouvement mususu vraiment ezaka symbolique tokoloba omoni catholique etumba onga naza kobunda oyo pona kotalisa catholique ke batika Congo pe Afrika po sango bayela biso eza malamu te eza mabe catholique alingaka penza kotalisa biso oyo ezali solo te pona milimo oyo eza kokufa nde milimo ya ekoya ko libérer biso mais milimo wana bango nde baza kosomba yango ezoke na Vatican ezosalela biso lisu na Afrika te yango moni bango bamema bato na ndenge mosusu biso toyebi tina ya liwa toyebi tina ya molimo pona ekende na repos oyo catholique bamemela biso eza yango te po banda ebandeli ya catholique ti lelo batalisa biso ata eloko moko ya malamu te kati na biso bayindo eza ata eloko moko te batalisa biso solo banda lokuta ti baokende kosuka pe kaka na lokuta fo catholique ndio moni ndenge mga na ye awa sango ya kopesa Congo pe Afrika ezali kaka bandeko na biso ya senko bandeko na biso ya senko bakanga bisaka bakena Vatican po mosala na bango esila deja
Voilà, alors tout solo là ma solo on a nyonso bandeko. Pour comprendre un peu l'introduction par rapport à la nouvelle oyo to ko un peu ko Sabino. Alors grand merci na bino na bandeko nyonso. Comme d'habitude, s'abonner, liker, commenter, marquer présence no bisiko zali côté la haut-parleur, zali ya ofele une manière ya ko chabiso poa en depuis ya nyonso oyo, ça une manière vraiment ya ko soutenir biso. Grand merci déjà na bande ko nyonso bazali côté la biso depuis la Belgique, MC Nsongo to pesi bino mbote belé, pourquoi pas kokoro ko le fongo la pe bazali côté la biso depuis quelque part to pesi mbote na ba maman na biso na nous ba maman Brigitte bande ko belé bande ko depuis Loalaba, bazali pe côté la biso bazali kozela bazaki vraiment kozela zela ba makambo yo bango pe kuna bazali toujours de cœur na biso. Alors le lot royeba ya likambo ya Bible moko balobela Bible balobara Bible africaine likambo nini e bomba ba mouvement kita wala balobi que bazana makambo ya kotelisa mokili bayeba nini différence na oni na Bible oyo ba pasteur ba simbaka oyo memaka bato na bobungi bango balobi que non na Bible oyo boyoka ba mto tanga awa tope mamba robimisa bino moko boko juger toyoka tope maini l'église catholique et bomba yemoko pa bimisa mais bat mundo bazali toujours koyeba te bazali toujours kozana distraction pasteur ake to moni o memeli biso Bible awa oyo ba panafricain mingi balinga likambo Bible te mais yo memiso tu ya rouge awa mais balobi Bible africaine likambo nini na Bible oyo pasteur. Merci papa journaliste. Naza ko beta sete na ba africain et na ba congolais. Moto atambola kande mutu likolo. Mais soki na kotala bien ba congolais batambola kande makolo likolo mutu nasi. Est-ce que vous comprenez nga? Na ebisi ba congolais ba africain moto atambola kande mutu likolo makolo nasi. Mais koya na biso koya na ngai kitawala pona kopesa message ya Congo pe Afrika. Nazali komona ke ba congolais ba africain bazotambola nde mutu nase makolo likolo. Po likambo nyonso oleka oloba likambo wana il faut yebati na likambo wana. Ba africain ba congolais nyonso ba osamba na catholique te ba osamba na Belgique te kitawala nde akosamba na Belge. Kitawala samba ki na Belge na Bible. Kitawala zwaki mokili oyo potozo indépendance oyo lelo batu bazoye baki bazo indépendance. Kitawala zwaki indépendance nde na Bible po bayaki nde na Bible. Tokanga ki lokuta na bango nde na Bible. Meme na yoka na bato mosusu nde baoloba ndenge ekoko Simo Kibangu alobaka ke bo continuer na kotanga Bible bakangaka moyibi nde neloko na maboko. Eloko nini ba africain ba congolais bakangaki mundele po bazo indépendance. Est-ce que bango basambaka bitumba ya indépendance bango bazala soki okuti mokili kaka ekomi na kimia oye olie mela na yo lia na yo mais na justice yo kozala te likambo yo ya kosilisa nde kitawala tango tolekaki na Bible wana tosamba koko basambaki na Bible wana na etana bango mondele enregistra kite maloba Emeli Patrice Lumumba oyo bayaki kobeta discours bakoko bapesaki ye po na justice oyo basambaki na mindele na Bible awa lelo bakomi lisusu Bible africaine ekomami depuis 2015 lelo 2023 senko babombi likambo oyo balingi koloba te siko ba africain baboya ka Bible pona nini toyebaki ke mondele akosi biso to alobi vérité na nini na code nini toyebaki nde na Bible siko oyo siko différence et loko nini ya motuya tokoloba par rapport ya wana a lokuta yango to ezali na kati bisika bakota lokuta oui lokuta to lukaka vérité pe bimi lisusu awa pona ye moko pape alobi ke botika ba africain basalela nzambe oyo bakoko na bango basalelaki basalela isusu nzambe ya bapaya te siko nzambe ya bapaya yango banani eza bango eza senko catholique po bayaki mission na gouvernement o lelo to ya koyoka ke adana eva nde ba ofenta bato ba ebiti na te na ba église mosusu baza kokumisa ba Joseph banani ava ezali nini ada ezali nini evangelisation na administration
Joseph na Marie ezali mission na gouvernement. Ba memi bato na lokuta, bato baza koyeba te o baza na miso te, baza na matoi te. Joseph na Marie ezali mission na gouvernement. Catholique bayaki na gouvernement bango belge. Na gouvernement na bango, tango bakoko bakangi gouvernement belge. Église catholique pe kangami mosala na bango esili. Bamonaki ke gouvernement azali na lokuta na fimbo na konyokola na koyiba na koboma. Mais catholique azalaki wana na kote ya mateya na ye ateyaki ezaki ya solo te ya lokuta. Koyiba te baza koyiba biso, koboma te baza koboma biso, konyokola te bazali konyokola biso. Moto ya bozwi ya kokota na bokonzi na Nzambe te, bango bato aliboso baleki na bozwi. Bozwi bakomi na yango eza na matière na biso moko. Linga moninga na yo ndenge yo moko ozali komilinga balakisi bolingo wana te. Balakisi kinde na Bible, siko ba Africain ba Congolais. Ndenge ba yebiti na ya likambo te, baliaka koloba oh Bible pona mindele Bible, pona mindele toboyi te. Balobaki nini na Bible? Pe bakoko na biso basambaki na bango po bazo indépendance na nini na Bible. Donc oyo ezali ba preuve oyo eza kotalisa ke gouvernement na biso alongola catholique esika ye azali na biro na ye. Esengeli gouvernement na biso esa na mariage na mission ete église na ye oyo ezuela ki indépendance. Gouvernement congolais abunda bitumba te pona kozwa pouvoir wana ekoma epa na bango. Ndenge lelo to omona Kagame azako bundisa biso na Congo. Bayaka kobundisa ka Congo, donc ba pays nyonso bayaka kobundisa ka Congo po bayebi ke Congo etonda na nyonso. Oye bundaki ezalaki mission. Nde bakoko babundi na nzela ya molimo pona kokwisa na gouvernement belge na mission na catholique. Baosamba na gouvernement, baosamba na mission. To sengi indépendance. Indépendance eza ete bato bolongwe na boumbu. Lelo tozaka na boumbu, c'est-à-dire tozana anu na indépendance te. Po tango tozwa indépendance, tozwa ndambo te, il faut tozwa mobimba. Moto akoyi kobota mateke, abota milikolo na liboko, na liso moko, liso mosusu na likolo mosusu na liboko etikalité. Indépendance ezali nini? Politique, économie, culturelle na religieuse. Wapi indépendance, économie? Wapi religieuse? Wapi wapi nani économie na biso? Ezate tomonika politique. Politique yango totala na gouvernement kuna azali kotambola bele na église catholique. Église catholique mosala na ye esila nde toye koyebisa bandeko ya Senko bakanga bisaka bakende kuna na Vatican babombeli bango esika po ta na bango esili. Na moma oyo catholique atika gouvernement na biso aleka lisusu na makambo ya ba élection na biso te. Tout le monde qui banda pe ko tambola gauche droite na ba parlement tout ça bokomi to comment? Oui, par rapport à bango to komi pour na kotalisa Isawa. Oui, ndeko pesa papa journaliste mokanda oyo to komeli gouvernement congolais. OK, awa elongo na bande ko nyonso na moni ya Balobi Awa Kitawala et l'enseignement millénarisme américain au Cape Town en Afrique du Sud en 1906 par le biais d'un missionnaire anglais Joseph Booth, protagoniste du principe l'Afrique au noir. Alors tout le monde a son excellence monsieur le président de l'Assemblée nationale à Kinshasa. Donc tout le monde bokomeli oui. Dans un rédoc à Kinshasa au coordinateur de la société civile, au président de l'IDPS, mouvement belé. Alors tout le monde photo oyo. Il y a pape na maman moko ya moto mwindu tomoni prêtre pe ya mwindu na mondele eningi kolobani wana ezali ngonga oyo ye moko pape aliberaki biso ba africain ete tozonga lisusu totanga bible africain Pape François wana simbi bible oyo voilà asimbi bible africain yango wana apesi ba indo alobi tala bokende kosalela bonzambe na bino bosalela su nzambe ya bapaya te. C'est-à-dire ngonga ekoki depuis 2015 catholique avandi wana na place ya mission ya Kitawala catholique mais c'est que catholique ezali nde rôle fallait Kitawala fallait jouer Kitawala il fallait fanda na gouvernement pour ba secret oyo ya kotalisa gouvernement na biso nde na kati ya spiritualité na biso toza kosenga indépendance religieuse tozwa yango
catholique akende na ye bandeko ya Senko bayoka partout mokili mobimba elanda émission oyo toza kosala lelo depuis Bible oyo ekomamaki depuis 2015 lelo 2023 tokende 2024 balakisi te bateyi yango te. Pourquoi baza kote ya yango te? C'est-à-dire mokili oyo ezande ya mindele pe bango moko asilisi mosala bapesi bino baindo lokola bolingaka kotanga Bible te totikali kaka boye te bandeko bayebi oyo bazali koloba te likambo oyo ya Congo ya Afrika solution na yango ezali na mouvement Kitawala nde esambaki Kitawala nde esukisaki likambo oyo Kitawala simbi oyo babengi secret ya Congo pe ya Afrika noire yango toye lisusu na Bible africaine bandeko batika koboya Bible ezali oyo babengi témoignage preuve oyo lelo toza kozongisa mondele akende libela ete tozwa indépendance na biso mobimba politique économie culturelle religieuse esili siko tozwa indépendance ka ndambo yango wana politique etambolaka na nani nganga na biso na Afrika na Congo nganga oyo esengeli atambwisa mboka na biso ete lokola président Félix azawana oyo akopesa kaye conseiller eza pas pété eza nganga pas pété il faut tout lukanganga na ye. Voilà, alors nini tokokyo ozwana ba référence alors oyo ya Bible o na ba lukuta nyoso ba kosa biso oyo ke ba bimisi na posa tokoyeba. Oui, il faut totanga nano na 5 pages. Bible eza munene, tala Bible eza munene. Mais totanga nano na 5 pages kaka pona koyoka lokuta oyo bango bandeko ya Senko. Soki omoni lelo désordre eza kosalema na mboka na biso na Congo na Afrika catholique. Bitumba nyoso oyo ezali kobomana nyoso oyo bakonzi baza kobomana lelo eza na mutu ya catholique. Liwa ya Afrika ya Congo eza na catholique banda ebandeli na ye ateya bakoko solo te akoya koteya ka biso. Soki lelo osala kana osambela kana catholique te okozwa mosala na gouvernement oyo te. Il faut oleka kana catholique osambela nde ozwa mosala meme bana na biso lokola biso toza ba kitawaliste batanga kana ba école catholique te. Oh, voilà, nazolo bayango. Moi bana na biso batanga na catholique te. Ate école moko ka yango nezana donc bana ba otanga te. Biso batanga na ba catholique te. Ba ondima bango ndenge nini ba condition na bango. Biso pe tolinga yango te. Si faut bazwa mwana na yo, il ndima condition wana ngai pe na kondima ba condition ya catholique te. Siko mwana na nga oketanga na catholique wana. Même mosala ba enseignant soki osambela kana catholique te to ke kozala kozwa mariage na mwasi na okuna te okozwa mosala te siko catholique bonzambe nini atalisi biso na Congo pe na Afrika banda bakoko na biso ti lelo mais bango na système na bango que moto zo faire partir na kati ya lingomba na bango ndazwa mosala non po mabonze zonga badime ça tourne mabe Afrika oui. Congo eza ya yete atika yango topesa ki eta molai tokopesa ili sous espace te nde toza kobetela gouvernement na biso c'était que mission catholique akota lisusu na makambo ya gouvernement na biso te même makambo ya ba élection alonga atikela Kitawala mariage esalema entre gouvernement na mission likambo esi voilà ba référence kasi ya ba makomi yango toyoka mpaka okotangela biso 5 pages wana toyoka maloba oyo pape alobi pona biso ba Afrique. Merci mingi papa journaliste. Nazali moko ya ba missionnaire ya église mission Kitawala. Nazali ancien de l'église Kumbunanga Ulediwelo Cosma. Nalingi natangila yo 5 pages de référence oyo to extraire yango à partir ya Bible oyo ya Afrique. Pour a détailler musala ya christianisme ndenge esili déjà na kati Afrika noire. Na kotanga yango eza 5 pages malgré ba page eze belé mais to bimisi 5. To kotanga na première page 94 pertinence de l'exode pour l'Afrique. Dans la période moderne,
les Africains ont souffert de graves violations de leur dignité. Ils ont été victimes d'esclavage, de néocolonialisme et d'oppression. Par conséquent, l'Exode est un livre pour les Africains et pour les peuples qui vivent sous l'oppression politique et autres. Et pour ceux qui sont déjà libres, mais en quête de leur identité. La libération est un mot-clé dans le livre d'Exode. Ce dernier est devenu la lecture de prédilection de ceux qui ont été et sont encore sous l'oppression des pharaons modernes. Par là, tout le banini, bazo tel c'est que maéo il est cana dans l'histoire ba tout en la Bible, ba égyptien, ba zakonyo comme donc pas si on a né tous à vivre en lelo. Oui, c'est la même chose. Ya modernité. C'est la même chose. Histoire à africain, ils ont la même histoire que le peuple d'Israël. Témé ba scientifique mususu. Mais ba scientifique mususu ba ke ça ka ba indo, ça ba indo ça ka lukuta que c'était soit disant ba mindele moko bo ça ka ba indo ndé ba passer na ba passi. Oui, ba indo ba passer na ba passi belé. Voir même libota wana ya Israël et uti wapi. To continue. L'auteur fait quelques affirmations sur Dieu, qu'il est l'absolu. Je suis qui je suis. Exode chapitre 3 verset 14. Qu'il sauve l'opprimé. Exode chapitre 20 verset 2. Qu'il exige une loyauté absolue. Qu'il est le seul saint. Ne voit que Dieu comme libérateur. Deuxième page. 1306. Pertinence du livre d'Esdras pour l'Afrique. L'exil babylonien a été un grand malheur pour les Juifs. Leur retour est la démonstration de la bienveillance de Dieu. Ils y sont retournés à une ville qui avait été détruite et à un temple qui n'existait plus. Une nouvelle vie devrait commencer et Jérusalem devait être fortifiée. Un nouveau centre devrait être construit. L'Afrique a vu ce peuple déraciné, leur culture erronée et ses populations en exil, sous des pouvoirs étrangers. Une période de libération est arrivée. Le travail de reconstruction des pays et des cultures doit être accompli. La première génération de dirigeants africains a tracé la route de l'espoir. Cependant, il existe aujourd'hui des forces qui s'opposent à une vraie reconstruction et implantation. Ce qui doit avoir un sens profond, c'est le souci de construire un peuple dévoué à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Troisième page, 1321. Pertinence du livre de Néhémie pour l'Afrique. L'histoire post-exilique d'Israël ressemble à l'histoire post-coloniale de l'Afrique. Les Israélites ont été dispersés, leur religion et leur culture pratiquement détruites et pays abandonnés à la merci des pouvoirs étrangers. Ils continuent d'être entourés de puissants qui pouvaient toujours représenter une menace. Les dirigeants devaient restaurer la dignité et l'identité du peuple. L'Afrique a besoin de restaurer ses valeurs culturelles et socio-religieuses qui sont perdues à cause de puissances étrangères. Elle doit être protégée des forces néocoloniales qui continuent d'exploiter son peuple. L'Afrique a besoin de structures juridiques qui établissent la justice et la paix et qui encouragent ce développement dans le sens de la solidarité parmi tout le peuple. Voilà, tu vois qu'il y a un sous, tu peux gagner, oui. Communiqué na gouvernement ou yabisha na kati ya RDC. Communiqué et outil na prison centrale ou ya Colonel Kassazi ou ya Bakitawala. Bakitawala basengi gouvernement ya Congo était 5 akoki ko participer na makambo ya élection ya RDCT. 5 akoki ko participer na makambo ya élection ya RDCT.
eloko epekisi Senko po a participé dans ma élection à RDCT ezali nde babuku oyo euti na Concile Vatican II ya Église catholique oyo ya Roma. Babuku oyo epekisi ete Senko akoki ko participer lisusu na makambo ya RDCT na niveau nyonso po mandat ya Église catholique oyo ya Roma awa na kati ya RDC to na kati Afrika esilaki. Batindeli biso buku awa euti na Concile Vatican II ya Église catholique awa tozali na Bible africaine eye na indépendance totale ya Afrika, indépendance religieuse, culturelle na économique. Tozali na buku awa l'engagement de l'Afrique. Afrique azwa mikumba na ye moko, que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Tozali na buku awa 2000 ans de christianisme en Afrique, christianisme occidental en akata Afrique et esili. Christianisme ya catholique awa na kata RDC esili. Musala ya Senko awa esili. Tozali na buku awa okotanga ngo wana ezali théologie africaine au 21e siècle. Esengeli théologie africaine bonzambe ya Kiafrika ebanda awa na 21e siècle. Tozali na photo ya awa Pape François assis à Ornay, Vierge noire na Jésus noir. Lingoloba ngonga ya mundele esili. Boyebisa Senko atanga ka babuku te ya bomba yango kasi babuku yango na maboko ya kitawala lobi ete Senko jamais ako participer na makambo ya élection o ya biso awa na kati ya RDC. Eloko epekisi ezali makomi oyo uti na Vatican yango wana soki Senko a participer elingi koloba ke biso ba Congolais toza penza ba yuma toza ya kolala totanga kate botanga babuku oyo mundela sia komi makambo nyonso théologie africaine au 21e siècle. Bible africaine, ezali wana. L'engagement de l'Afrique, ezali awa. 2000 ans de christianisme en Afrique, ezali wana. Mission ya Senko na kati Afrika wa esili. Senko jamais akoki ko participer le sous-souté. Po kitawala nde akozwa relève ya Senko. Makambo oyo botu nango Concile Vatican II ya Église catholique oyo ya Roma. Ayebisa bino ne makambo ezali. Pertinence des livres de Maccabée pour l'Afrique. C'est-à-dire que nini pour mécanon ko expliquer mon ketan bozolo ba ali kamba pertinence nde bosali boponi 5 eza ko loba nini to comme dans la 4e pertinence elingi ko loba nini omoni na Bible oyo Bible africaine Vatican batindi yango chaque livre ya Bible banda Genèse te Apocalypse eza na ba pertinence oyo eza kolobela makambo ya délibération totale ya Afrika noire. Tango babengi pertinence c'est eloko oyo ezali ko pousser ba africain basala recours na ba valeur culturelle na ba. Nde omoni chaque livre ya Bible oyo ezali na ba point oyo eza ko détailler délibération totale ya Afrique. Nde toza koyoka pertinence de tel livre pour l'Afrique, pertinence de tel livre pour l'Afrique et jusqu'à la fin. Allez-y. Okay. Le message dans 1 et 2 Maccabée est dans la ligne d'assertion qui dit que l'Afrique est connue pour être religieuse. Comme dans les traditions africaines, en 2 Maccabée, Dieu est décrit comme un être proche de son peuple, toujours prêt à attendre ses prières et répondre à la confiance placée à lui. Dans ce livre, nous entendons parler des Juifs courageux et des Africains courageux qui étaient prêts à lutter jusqu'à la mort pour leur terre, leur temple, leurs livres et pratiques religieuses. Le livre de Maccabée est un livre qui traite des vies héroïques, des combattants de la liberté prêts à mourir pour la liberté politique et socio-religieuse. Des combattants, les combats étaient longs et rudes, une bonne dose de patience et d'endurance était exigée. Finalement, les Juifs ont gagné l'indépendance qui leur a été concédée et le temple a été dédicacé à nouveau. 4e page, pertinence du livre des sagesses pour l'Afrique. L'auteur du livre de la sagesse s'adresse aux Juifs de la diaspora dont certains ont été influencés par la culture hellénistique, qui lui couraient le risque d'exposer la religion juive au sécrétisme
Pour mettre à garde contre ces dangers, l'auteur essaye de persuader les Juifs de ne pas abandonner leur culture et leur foi. De manière quasiment semblable, de nombreux Africains ont été influencés par des cultures occidentales et européennes. Malheureusement, ceci amène souvent à l'abandon de certaines valeurs, tant culturelles que religieuses, de leur ancêtre, provoquant une certaine perte d'identité et donc un appauvrissement. Le christianisme peut alors paraître comme une doctrine étrangère ou une forme de néocolonialisme. Les livres de la sagesse montrent aux Africains que même si la rencontre entre d'une part les cultures occidentales et orientales et d'autre part les cultures africaines est un enrichissement, l'Afrique ne doit pas laisser détruire ses valeurs positives. Elle doit les évangéliser pour que le christianisme prenne racine dans l'âme et la société africaine. Tel est l'objectif global du mouvement de l'inculturation de l'Église catholique promet à encourager depuis le Vatican II et nous envoyons les résultats positifs. Mais place wana ezali mbutu le roi notangi wana de l'Église catholique ce qu'on a ministre au bolobi que ezali Bible o ezali na lokuta pe na vérité mais yoka c'est que le roi suka pape ba Église catholique lobi. Pour ça nango ezali que ba yindo mosusu ba teya ba continuer ko évangéliser na ba valeur chrétienne, ba valeur culturelle na bango, ba valeur socio religieuse na. Te metanga place on a bientôt comprendre nango ba lobi na o ya bango bazana pour ça que ba yindo ba continuer côté yango et kota ba tous na âme et kende ko kebanda ko kende ensemble. Papa journaliste. Papa journaliste. Ko ba pesi biso nzela siko to kotikala na oyo to ndenge ni po bango ba lobi ke posa na bango ezaki yango ezala kaka. Papa journaliste. Eloko ya moto. Eloko ya moto. Ekotikala kaka ya moto wana. Ya yo ekotikala kaka ya yo. Apesi biso nzela. Alobi teke biso totikala na eloko na ye. Poto zowela eloko moko biso na ye. Te me wana ya komi bongo. Problème sko ya biso sko. Eza malamu. Ndenge ya ko. Po azana posa te to sala lokola kana ndenge bango basalaka bakoko na biso. Po na kokende na ndenge pe akomi na ndenge moko ya pe wana. Akomi yango. Biso pe tozaka vigila. Poto yebi banzela nini otoko penser ye po na ndenge bakoko bakpensaki. Eza teke totikala na yango. Catholique amata akita atika Congo. Omoni catholique soki umeli na mboka oyo gouvernement na biso gouvernement lokole salaka très banda président Mobutu tile lo eza ko trai mboka na biso gouvernement alongola catholique na isika wana eza ya yete. Mais Bible tikala Bible kotikala te tango biso to simbi Bible tozokende na yango kotalisa gouvernement congolais te omoni Bible oyo ezalaki ya Belge ya catholique mission na bango bayaki na yango tozozwa Bible na ye po eloko aza kovimbana na kati na mboka na biso eza Bible na ye zwa Bible na yo moto akotanga lisusu Bible na yo aza te tozokoma 3e Bible ayebi 3e Bible ekokoma na biso ba africain moi sanza na ba étoile ezali molimo toyambili loba ya molimo tokozongela lisusu nzoto na yete atalisi biso solo na yete menaza koyokela bandeko na ngai ezopesaka biso pasi omoni kitawala biso tovandaki na Nzambe ezateke tozangi mayele totalelaki mokili mengonga ekoki ezali likambo ya Nzambe ndenge pe alakaki Abraham ndenge alakaki bakoko na biso ke suka na yango ezali muindo akolomba na bomu totanga ka Bible po na biso etikala ya biso te totanga po na révérence ya mondele lokuta na ye alobi lokuta kaka alobi vérité kaka mais totalisa ndenge nini okoyi kosangisela biso boma pe bikisa kaka esika moko biso tokende kokoma 3e Bible eza kaka bolingo olingi Nzambe olingi moninga na moto ndio omoni bolingo eza na Congo tolingi moto nyonso mopaya nyonso akotaka na Congo sans problème mais pas na bango po na congolais akota kuna pasi ba mosusu bazokufa ba mosusu bazorefule bango mais totikala komona teke na Congo mopaya yepe ba refule ye pona kotalisa bango bolingo oyo bakoko batikela biso ke linga Nzambe olinga moninga na moto eza teke Bible na ye kotikala na biso awa ba congolais balongola ide wana omoni eloko eza kokoma pasi awa na Congo pona ni maloba mibale misato
tokomi na millions d'églises. Millions d'églises. Totali lisusu ba pasteur oyo batuta kitolo ke biso ba apôtre biso ba prophète ba ke lisusu na politique ko wela mpifu. Ozomona te ke bato wana bateya ki solo te. Batimbeli sikoyo kuna na gouvernement $21,000. Lokola mabonza ezokota lisusu bien te bato ba opesa te pasi eleki ba ke na $21,000 et te toluka mpifu to zoate. Donc itawala mo poste la raté. Wapi? Biso kitawala bosa la élection bosa la campagne yote tokoi ko voter yote po moto to ko voter ba ko pesa e pouvoir ete mpifo ba vota kande na nzambe oya ko ya wana donc bino boboya na bino po ke boyebi ke bo pona moto même tout ça bimi to ko pona mukendi mais to ko tala oledi abimi siko tokena élection pona ni lobby awa toki mambango tokenda élection. Est-ce que na logique penza na bato oyo babanga kanzambe et puis oya za kuna kaka ba pasteur oya za kuna mabongisi ezaka na maboko ya ba pasteur basimbi pe Biblia oyo baza kotanga pona kote ya kabatoke nzambe alobaki boy. Est-ce que ba oloba vérité na ndenge tokende le 20 ya wa lobby mercredi? Est-ce que ba pasteur ba koloba vérité ke oya zwinde kingani songolo fakala zwide siko omoni siko lokuta ya ba pasteur monani ke basaela kinzambe te nazo senga bandeko na ngai ya kombo ya ba pasteur basali na nzambe ba retire nano ba candidati o batiaki pona koluka mpifu kuna na gouvernement biso tozali nde ba conseiller ya gouvernement conseiller il faut to lobela gouvernement atika mabe asala malamu biso siko tokeli susu yoka bilo yango kombo nango bilo politique elingi koloba ke bato nyoso baza kuna baza bato alokuta vérité zate. Donc mutaboko ko kende mamba politique te to ko mutaboko ko kende magamba politique te. Ah bon pour postuler te akota ta dini ya lobela population. Atika la kaka na koloba vérité kokota na yo ezali vérité kaka. Soki ba bengi yo wana témoin, ba bengi yo témoin. Mais ala témoin ya solo. Koza témoin ya lokuta te po nzambe azali kolo. Tasa koti wana pe à garder vérité na ye. Quand même avant na te lobela ke. Pifo kuna te atika la na pifo na ya aza mosali na nzambe asa ela nzambe. Atika gouvernement na tokaboli pifo. Belgi ba ya. Mais baza koyoka te. Na tika na koyoka te mais c'est l'abbé akie ko postuler pour na zo pifo kuna na gouvernement. Mais pour ba respecter bango quand même. Mais on a baza ko respecter bango. Gouvernement na biso azo respecter biso te. Eloko nini ya malamu baza komona toza komona pe bakonzi yango kimia ezate ka ngambo na bango baza koboma bango pona ni ba oboma bango po matoi na bango eyoka ka bokoko na bango te balingika kosaela kaka bokoko oyo yaki konyokola bakoko oyo bawela ki bango po bazwa mpifo wana bakoko baza na kanda na mpifo wana po mpifo wana makila nde esopanaki mpifo wana ezwamaki lolengi o bango baokanisa wana te likambo ezate nazobenga ba pasteur balongola bakadindati na bango batiaki po kokende koluka mpifo bakiminde mabonza ezopesa malisusu te lokola kuna baopesa bango $21,000 yango moni ba pasteur bakie kuna po baluka $21,000 mbongo wana na mpifo wana ezwamaki na makila bakoko mais toye kolobela senko biso kitawala tolingi moto nyonso na Kongo na Afrika poso mwindo eza poso eloko toza kowela tozoyeba te eza poso mindele balinganaki biso pe tolingana bolingo na biso tokotika kana biso te tokokomisa pe pa mondele po mondela a pauvre mais lelo biso bazui tokoma ba pauvre mondela za eloko te papa journaliste zamba wapi tokokende na poto kokata nzete poto ya nango na Afrika zamba wapi tokokende na poto kozwa matière nzamba pesa bango mayele oyo ya kokréer mais mayele ya kokréer wana eza wapi biso pe toza na ngwa po toza bandoki na biso bazali na bandoki bandeko basolo ba ke eza ko sala te eza ko sala te comment se fait-il bandeko ba formule bango baza ko utiliser ya ba sacrifice ya ba ko créer ba bitumba gauche droite pona kozwa tam susu mo ba ressources ezo sala mais oya biso ezo ko sala te soki baleki ebele na mboka wana eza na vérité te nganga ezali kaka moko ndi akukabola kampifu. Est-ce que na mindele kuna basaka na nganga moko? Toyebika pape azakuna ti. Pape azako batela Europe. Mosusu nani o toyebika azako batela Europe. Eza pape soki alobi lelo, il faut Europe etosa. Nani mosusu? Bongo na Afrika nani alobaka po ba to yoka yeke, yende alobi pe solise pesa nani?
ngai pe prophète yo pe prophète yepe kuna prophète bon siko bakoyoka nani prophète ka moko moto alitaki prophète Jésus jilité le fort moto alitaki pona kozwela biso kitayete Congo Afrika tolonga na bomu ba prophète oyo ebele bauti wapi yango moni problème tozana yango na mboka oyo mais naza kobeta sete kaka na gouvernement na bakonzi na biso bazwa nanu kitawala bayamba nanu kitawala atalisa bango bosolo bazangi kati na bokonzi na bango bandeko ya katolike bakanga bisaka na bango ta na bango esi esili baza isu na mosala na Kongo te tozokende bible wana etikali kuna na parlement batanga yango na mikanda biso kitawala tokomi batanga yango et puis totiki mikanda kuna ezokende kokuta kaka katolike bongo mokonzi ya mboka ye tozoyoka wa azana sécurité ezwelaka ye esailaka ye mosala pona bongo siko kitawala lobita mulai sécurité nani ya président Félix oya mona kitawala pona koyebisa ye ete tala makambo ezana ngambo na biso boye baza sécurité za na mboka oyo te bozalaka invité quand même papa journaliste na consultation oui bozalaki invité invité conseiller Sabata papa journaliste tala likambo ezoya ezoya makasi conseiller Sabata tozaki invité bakobenga biso lelo lobby sikolo kwa biso tozana veste te biso tokena consultation wana te mais consultation et lobby président azana posa na tous les Congolais na ba province nyonso na ba oyo bazana zamba na ba baza wapi mais totali boponani kaka bino moko wana ville bongo bato bazana zamba na zamba kuna banganga bazate obakoyi kosala impa na kati ya gouvernement na biso kaka bao bazali awa basali mosala 63 za eloko moko pezo sale mate Kabila moko moto ya kofandisa Congo libera totala bwe ye wana ke président Félix oyo bino boza kolobela lelo ke ye wana président Félix soki atosi bokoko oyo te ye pe azoke président Félix soki atosi ka maloba okitawala azali koloba te banda ebandeli na lobi likambo oyo ti 5 ans esili tokende na deuxième mandat na ye mais étranger peut pas il peut pas comme peut kolinga peut étranger moko te akosala kozwa mabele kamba pe mabele papa journaliste soki oza étranger au prostituer na mboka na biso yo komona bakovote yo mais bakoko bawe yo bakufelaka Congo bagoya kozwa candidature na yo elongwe moto mosusu a remplacer soki oza étranger oyo dans la minute so yo moyen papa ya bazonga lisu ezate minute nga na oloba ngai nde kitawala nganga ya solo oyo akotana lobby malamu lobby mabe soki oza étranger oyebi ki oza congolais te oza étranger soki o prostituer okozwa te soki okozwa bokondi na Congo oza congolais makila ya bakoko ekoganga pona kopesa solution ya ba congolais bato bazoko kufa butu moi tala bande kona biso na este kuna ndenge bato bazoko kufa ba innocence chaque jour bana mike ba mama batata bakufi batikali bakobika ndenge nini mwana bika kande azomela libele mama akufi libele akomela isusu wapi pe bozo luka mpifwe pa population bozo boma isusu ba population papa journaliste Senko batika Congo mobulu nyonso eza na maboko ya Senko toye koyebisa bango ke babombaki Bible oyo pona nini. Voilà, merci mingi, bien dit. Les mouvement kitawala pasteur Lokelemba mais qui est un peu kofongola biso na makambo mingi tokomi na suka pasteur tokomi na suka olobi ke mabele oyo mobaya koki kokambango lisusu te ata mukolo te mwana mboka pe soka kambi ozoyoka bokoko te okende te eza lokuta te eza lokuta te ata oza na kati ba misusu batiaka babetaka tolo na baloge na bango jusque yo loge ngonga ya loge mais komisi pe mukonzi ko mutu msoko beta tolo na komi na makambo bokoko na te akende na baloge nganga oyo fuka melaka to bakoko babandozwa kaka banganga wana numero 1 na yo bamelie tango yo kokendeke akei yo musala na yo esenini esili soki osimbi loge na ngonga oyo tokende 2024 simba na no loge pe welela bokondi na Congo okozwa te naza kobeta sete na bakondi na biso na président Félix kitawala lobela kiye depuis mandat depuis bandelina ya mandat atikali koyamba kitawala te tozawa pe na ba election kitawala pe aza kolobaka
tokolemba te tolobaka toza ko déclarer indépendance religieuse ba pesa biso yango ngonga ekoki na pesa bandeko numéro ya téléphone na pesa pe président numéro ya téléphone yango président zwa ba émission ya landaka te 081 52 38 784 081 52 38 784 na pesi bandeko nyonso bakitawaliste nyonso na Malawi bambote na bango bandeko bazana Lualaba papa na biso oyo penza za ko telema mikolo oyo pona likambo ya kitawala ouais bazolala te bazolala te olala te Lualaba ezali oyo babengi première prison na kola grel kuna wana première prison oyo sentir bazana chaleur kisimba janvier baluba wana tala likambo eza ya baluba papa bandeko na ngai balimbisa ngai na suka ya émission bakongo balimbisa ngai po bakongo basali lokola président Mobutu ba trahi Congo na histoire ba lobby histoire eza ya bango mais histoire eza ya baluba na bangala teme ba histoire bango pe balobaka ke eza ya bango balobaka ke eza ya bango na baluba non batikala koloba te ke ya baluba na bangala te balobaka ya bango na baluba mingi ba papa journaliste ba Congo ba memi biso tam mais est-ce que bakosaka tout balobaka pe par rapport à histoire non balobaka fo histoire likambo ebandaki na baluba do bandeko oya Équateur siko to loba bauta wapi bauta na ba descendance nini tete komi wana likambo muko msuto fana no émission to loba nano to loba nano siko bandeko Équateur bauta parce que ba loba ke batu nyonso e bandeli ya likambo oyo ya barabe po to koya kolobela likambo ya tipo tipo nango indeki to koya kolobela ngwa oui bisiko mo okenda kitina na Zanzibar to koya kolobela yangwa très très tranquille wana salema kande na imposo na Équateur bakoko ya yambo pona likambo ekende na ya barabe baya bakanga bakoko na biso bakekoteka bango kuna isalema nde na Équateur siko tango likambo eye ete Congo to senga indépendance e pesa maki liboso nde na baluba mwamba zelo mekisi mba janvier bautaki na Lualaba nde baye koteya bato nyonso batambolaki na ba province Kasas Bund Bolingo na prison ekafela nde esika mondele atikaki secret ya likambo ya Congo pe ya Afrika Noire discours ya Emery Patrice Lumumba eutaki nde na prison ya ekafela eza likambo ya Congo mobimba eza likambo ya yo moko te tribalisme te toloba ezolobela matrice tribalisme parce que na ngambo ya bandeko na biso ba Congo babombi makambo ebele soki oyebi histoire te koleka liboso ya bato koloba te po bato mosusu bayebi histoire bakoya sima na yo siko tango bakoya ekokoma itusu bitumba eza bitumba te tolobela solo ya Congo pe ya Afrika Noire ba Congo mais yango bango baloba que le monde même ba continuer sur tout le monde ba kenda na kamba ba likambo eza te ba kenda na Congo central mais baso kende côté mosusu te komi wapi babi que parce que ba reconnaître ka babi atokota ba loge tout ça ba reconnaître force ya kuna basuka ko kende kuna ba président nyonso bakenda kakamba Mobutu akenda Kabila akenda Kabila pera akenda Fachi pa yepe Congo ezui nini na kati na kamba Congo ezui nini na lobby yango papa journaliste eza motema mabete mais tolo bande solo pona Afrika tozana posa lisiko bakie kamba kosala nini mais bakie kamba zo sentir makila nini esopana ki na kamba po Afrika esikola mais bango na bango abeta mi pe fimbu tout c'est ça sacrifice c'est le roi les lopé bande kwa kita wala boza ko lela non centre eza bakoko nde babundaka non la basta des alliés belé na Kinshasa grand stade des alliés martyr ya Afrika ya Congo oyo basangana ki prison nini o makila isopana ki pona discours ya Emery Patrice Lumumba ete tozo indépendance mais on a déjà kimbango déjà kufaki non on a c'est déjà kufaki on mokolo président oyo azana mboka Congo akoyoka maloba ya kitawa moto akoloba lisusu histoire na mboka oyo azate histoire etikali kaka mo ekomami esili ata akekuna ata ye pa na biso te tozana posaka na kimia mais tokozwa solution. Merci mingi. Tokomi na suka ampère azaki wana na équipe technique bandeko ezaki terrible etorlobanini parce que
partout bazali ko réclamer tout le monde aura bana ba héritaka o ezali combat ya papa na bango de même bande ko kuna to moni kamba o bisika pa ba tout batutu bakendaka ba force ezali kuna en fin de compte tout le monde rappelle batu bakendaka bande ko pe ba mouvement pe kita wala balobi que non ezali comme ya tribalisme te ezali comme pe nini motema mabete mais comme tout ba vérité histoire mususu ezali Oyo, tout ça toujours qu'on continue à découvrir, même concernant sources, ils qui bon, trop selon prochainement, tout est vraiment marambo, et ça nini peut quitter les alliés bomba, mais pas qu'on s'embo capenga na ça au camp tout ça quoi, mais le rôle là, bande ko basali ko belé là, peut-être tout approcher d'abord, tout yo capena nous, tout yo canon nous likamba zali nini, marambo pesa non nini, tout comme ça on va balancer. Poto kokoye ba pas sinde ça rappelle ça bande ko pas so bona baye boye kaka likamba bible baye boye kaka adore ba mona mais tout le monde est catholique donc mais partout donc on trouve la même chose, c'est-à-dire que c'est que ça on va bible za présenter papa journaliste komi na suka bible zali to ya kosili salikambo to bombaki mati ezalaki na le to yeko beta retour na retour to zwa coupe na coupe yo zwa eloko na yo ngai pe na zwa eloko na ngai na ye kozongisela catholique bible na ye mais bo saleli yango na notamment roboy to salela ki pona to boteyi batu na yango bokomaka ba verset na yango mais ça compliqué to bomba za ya solo oyo ya mabeto olongo to te ya kate mais tango tozokike la bible na ye tokosimba bible na ye do ba verset nyoso bokomaka même na bakani to pe na banini bokolongola nyoso ngoli continent oyo bible na biso ezo ya kokomama eza bible ya molimo yete tomoni sanja tomoni moi tomoni pe baitoa donc condition de ka yango na po elungwa ifona mtokoma papa journaliste likambo eza boye gouvernement na mission na église na ye bafandi bakomi histoire esili mwasi mobali akie koboma nyama aye na nyama ya kolamba te mwasi mais pour nani bo préparer te tango l'état parce que problème peut bien wana l'état pas olingate aya amona likambo boni 63 ans soki ezali que tango l'état roya likambo nini oh eza que non ngala nazala ntaba zoteka bon moto aye fongola saki na mona ntaba et comme il yote na ke na zamba la ke et comme aye okuto kanelo ko ba forcer basala ngo mais problème de yango na te pasta pour les niveaux la thé d'abord déjà il leur eau et ça partout bino bozo regarder toujours yango to simbaka yango po ye kuna mona kake babwaka te bazaka na yango na maboko bakangamaka na yango po ayebi ke eloko oyo biso to prouver yende yango oyo senko to prouver ye to benga na ye alomba na gouvernement na biso na bible na ye akomaki bible mosusu akomi susu bible africain azo fente kaka mais biso to penser ye kaka to longola ye kaka na bible na ye voilà to kanga moibi neloro aibaki to banza que c'est qu'ils ara terrible bakoko to mona que zakara papa kimbango te nda pensara bongo to moni que mouvement wana na temps wana et philosophie wana phrase wana kenda to moni que et je parce que je peux voir un peu ba ressemblance na chaque mouvement o ebunda kana ba série wana na même philosophie merci Nabino pour nous répondre à l'invitation merci Nabino Noranda au parleur to silani peut te écouter dans prochain numéro bye bye merci